Ma Mission TV, le miroir du monde. Kaki Kaka. Kaki Kaka. Kaki Kaka. Chapeau, mais air morpe. Moi, mon dégât. Donc, bana qui sasa. Lelo na day ba ko yelo zuwa te lelo day ezali kaki kaki. Soko ye na noir ba bengani yo. Ye mo mtalobaki na rolata le pantalon kaki na li papa. Donc voilà, donc tozo lela ye na ndenge ya tikaki. Na groupe Horizon Corporation tozali na département moko et s'occupera kaka na ba funérailles ya ba grande personnalité. Donc ba grande personnalité nyonso na Congo. Soki nzamba bengi bango biso bato fraka ba service na hauteur na dimension ya batouana. Ya wana oyo to mona ke non pona papa Lutumba futo sala sous un plus pour que papa wana azala enterré vraiment na bonheur nyonso oyo ba peuple congolais ba rendre. Papa Olangi, maman Olangi, moi c'est général, moi c'est ministre, na papa Kizenga Antoine. Ma Mission TV, le miroir du monde. Bana Kin, Bana Poto, bonjour Nabino Nyonso Bolanda Biso partout dans le monde. Na Ma Mission TV, chaîne à référence, Nenye Martin, vitesse à fusée, toujours na Messana Koloba, Sola Likambo, tout Bolanda partout dans le monde. Toza vraiment na Day National, vraiment Toloba Rapo, na Biso Nyonso Congolais. Papa Lutumba za artiste mnene na kati ya mboka oyo République démocratique du Congo asali vraiment trop na musique ba conseil à PCBL même na banda ko mabala partout dans le monde na sir ba nyonso o vraiment ba yebi Papa Lutumba na musala sali moi kutu ba négliger ngwezate. Alors lelo eza date oyo ba pesaki le 3 mai pour la sortie donc sortie du corps il y a Papa Lutumba oh vraiment et Kobima Lelo, donc Torokende Bisotou, hôpital du cinquantenaire na mort. Mais avant to kende kuna, Ma Mission TV le cause chaîne à référence, tu es que la Sabino ndengeni bazo décoré corbillard. Donc il y a Papa Lutumba, donc bozo mona bino moko façon ezali, eza matanga ya grand prêtre, matanga ya artiste munene mboka na biso, po pe bakarabwe ezalaka. Donc yango moni Ma Mission TV to kiti na terrain place bon mon corbillard ezali to kiti na terrain avant batutu ba mona avec ndekuna bisono toye na ngo nanu awa place euti na dépôt et puis ebimi pona ko décorer yango pona artiste mnene Papa Lutumba après biso tout siko to rokende palin du peuple to rokende tina mort yango moni Martin vitesse fusée Sola Likambo lokola la journaliste ya peuple to lobelara vraiment to la sabartolite ndena ndenge yango mo pe ba benga show na epe awa bozo mona bino nyonso ensemble na ba grand prêtre ba pire vieux bazali awa nde tozo continuer toujours ko sala musala donc voilà bozo mona Papa Lutumba balobi ata kufi mais musique e kufite ezaka kezo continuer lelo eza le 3 mai nde sorti ya corps ya Papa Lutumba e kobima lelo tokende na hôpital du cinquantenaire tozwi nzoto ya moyi après toye na totambwisa ngo pe na place des artistes et puis tokende pe na palais du peuple. Bonjour papa. Bonjour papa. Par rapport ya de Papa Lutumba pour kalaté déjà toke na Corbière na hôpital du cinquantenaire mais avant tout fois il faut tout ça no carnaval pour camion etambola batutu ba mona ngo moi message muke pour batutu ba mona. Bon, message à biso ya liketo ya papa na biso. Papa na biso atiki biso. Ngande chauffeur oya memaka Corbière oyo. To ana esengo makasi poto ke notika papa na biso. Ma to mise na morgue to tiki bisano so to rotambola. Mwana Congo nyonso ba bien ke to bungisi mutu monene grand poète. Yoza chauffeur ya voiture oyo. Ngande chauffeur oya memaka. Yone mutu remema Papa Lutumba lelo ti jour ba okunda. Ngande mutu na mema yeti mukoloto kendo tike nanda kwa suka. Ezalinga et chauffeur cercueil. Chauffeur cercueil donc est-ce que beaucoup te la rappellent na mikakata no ndenge ni na musalo ndebo sala rapport le grand prêtre Papa Lutumba corps rebima lelo mais aux chauffeur oh vraiment au poussaka ba corps rebelle vraiment.
Bon, inconvénient moko ezali te pour na biso puisque totie nzambe liboso, biso totambola na nzambe. Lola nzambe aza liboso eloko moko mabe kolekeza te. Au même déjà nani a pas Papa Lutumba au même déjà corps nani. Papa Olangi, Maman Olangi, moi c'est un général, moi c'est un ministre. Na Papa Kizeng Antoine. Nga mutu na mema ka elisusu. Donc même ba grand prêtre wana o biso tout au kana Congo donc yonde mutu mema bango pena ba kendo kunda. Ngande mutu na mema bango tozali na cordon na rigen ba tout sala bango na kati ya eloko. Ba bi ba félicitations makasi ba tutu ba Hollanda vraiment au kumba ba grand prêtre belé na monde na Congo. Ouais, ezali ndenge wana félicitations na batu nyonso tondimi yango po ezali mosala toko rotika ba vie na biso ba grand luba kenende on a te sans que to pesa bango honneur ya kitoko. Comment on a Cercueil. Cercueil. Ouais. Comment pesa na vino ra cercueil. Comment on a cercueil. Olingara ba dae. Te nani ba tu ba dae te mais soki o dae o looking at cercueil na ke autrement dit cimetière. Il faut ça la film vraiment. Alors merci vraiment bande konyo so bango bazali. Donc merci to komi presque na suka po to zope ba image msusa ba carnaval ndezala. Bon, na sepeli mingi ndeko na journaliste na sepeli mingi ndenge boya minga to solo na bilo bo pesinga parole. Merci vraiment. Merci. Voilà grand prêtre Oboyo Karabino tout Horizon Massamba. Yé vraiment nazane awa omoni biloko tout bo mona oyo. Il y a grand prêtre Horizon Massamba Oboyo Kara o Martin invité sa fusée azane balobi boende na Congo na mboka na biso efezalaka. Andimi vraiment à soutenir matanga o ya Papa Lutumba mbote. Ouais, merci. Grand prêtre Horizon Massamba. Merci vraiment biso bana kisasa lelo ezali occasion munene ya kolela grand prêtre na biso papa na biso koko na biso Lutumba na o nyonso asala pona République démocratique du Congo. Yango moni vraiment to lamraki banda 5 heures to investir na ba corbière ndengo yo pona ko honorer grandeur ya mutuana. Compagnie na biso Société Horizon Corporation ezalaki na makoki oyo te ekokai ko sala pour que Lutumba azala main na liwana ye to honorer ye pona ko bimisa inédit corbière boye existate pour ekunda Papa Lutumba na ba honneur nyonso. Est-ce que ezaki parmi organisation ba ministre mutuba bengaki pour eza vraiment société mora munene o vraiment eza na ba qualité ya mamarambo belo bien yo moro ne mutu sengaki o aider kaka pona matanga Papa Lutumba na groupe Horizon Corporation tozali na département moko et s'occupera kaka na ba nini ba funérailles ya ba grande personnalité. Voilà. Donc ba grande personnalité nyonso na Congo soki nzamba bengi bango biso bato fraka ba service na hauteur na dimension ya batuana ya wana oyo to mona ke non pona Papa Lutumba futo sala sous un plus pour que papa wana azala enterrer vraiment na bonheur nyonso oyo ba peuple congolais ba rendre. Alors siko na minute o eza ma mission TV chaîne internationale partout dans le monde ba Hollanda biso na niveau Europe, Amérique, Océanie, partout même en Afrique. Nga lingis kona lo ba grand prêtre Horizon Massamba ba tutu ba Hollanda yo opesa moi message par rapport au pays musala na bino ndenge bo salaka ekenda sango et puis na corps ya Papa Lutumba ezobima déjà lelo après biso tout toke na mort et puis toke na palais du peuple na lingi opesa ce message par rapport ya misala na deinde ko le kasiko. Non, par rapport à misala biso devise na biso ezali to ali très sérieux tozali pontière na makamto salaka to tchaka bena musala na biso vraiment na série ya makasi parce que na babiloko ya boye ba manifestation ya minene boye ba funérailles ya minene boye ba raté ko yiko zalate. Vous vous remarquerez que depuis 5 heures du matin, nous sommes là en train de mettre point sur les i pour que Papa Lutumba a reçu na bonheur nyonso. À ce qui concerne tous les Kinois, message kageza moko kaki kaka. Kaki kaka. Kaki kaka. Chapeau mais air moropé, moi mon dégât. Donc bana ki sasa. Lelo na day ba ko yelo zuwa te lelo day ezali kaki kaki soko ye na noir ba bengani yo ye mo mtalobaki na rolata le pantalon kaki na li papa donc voilà donc tozo lela ye na ndenge ya tikaki banzembo kuté ba nobeta kaka yo zalaka banzembo na ye moko après awa siko biso tout to kende ti awa siko ndenge tozo longwa wa inde ti na cinquantenaire tozui corps
toke nango epai na ye na ndako ne na avenue Isangi, peut-être pour 1 ou 2 heures. Après là-bas, toye na palais, toke na place des artistes na Matonge. Après Matonge, bake ochali nani na palais du peuple. Place ba funérailles non c'est aux alati les 5 na Tongo. Toke okundaye na nécropole. Par rapport à l'organisation pour na matanga Papa Lutumba, yo moni yango ndeni grand prêtre po yo okenda sango partout, o sala ba œuvre bien na kati ya République démocratique du Congo, na si ba tout bazo mona ba œuvre oyo vraiment grand prêtre au sali pour na Papa Lutumba. Organisation za ndenge nini? Non, organisation l'équipe bien, vraiment nazo féliciter le président de la République Félix Antoine Tshisekedi qui a pris l'initiative avec en collaboration avec son gouvernement qui dirige aujourd'hui Tchibala. Donc batie loboko pour que Lutumba na ba œuvre nyonso ya salaki pour azala honorer. Vraiment nazo remercier le président de la République, nazo remercier le ministère de la Culture et Arts, organisation ya commission organisateur nani Pole Mukendi vraiment na musala basali Zakari Maman ministre Zakari Baba Swe Pole Mukendi vraiment félicitations na Onyo Sobosali parce que faut ezala rende boye parce que l'on peut sa vie oyo ezate lo ka to ko sala pona ye yango en tout cas une fois de plus merci na gouvernement organisation et l'équipe bien banda corps utaki aéroport et yena morgue do organisation ko kende ndenge bena protocole et ça là qui donc grand prêtre bino tout moni vraiment azo sala maramba bien surtout azu vraiment charge otoloba kilo ya de ya Papa Lutumba bomoni vraiment ekobima lelo biso tout okende na hôpital du cinquantenaire après tu enda ku tu place des artistes tu panel du peuple pour bakunda ngo dimanche donc boka moite ba œuvre boye Kolo nangoyeyo grand prêtre donc Horizon Massamba donc vraiment akenda sango Martin Engi Vitesse Afizé journaliste nabino botala ke partout dans le monde nazane siko awa moi message mke na ebité soki batu bani ba contacter batu musu bazana ba œuvre makasi baza kutu na Congo te na États-Unis partout mais likambo ko za ma awa et ko sa mapena mboka libanda ba ko sala ndenge nini non biso tozana ba bani contacter biso c'est une grande société yebani tozana na Gombe numéro de téléphone Nabiso et à 081 888 0006 donc les 081 bon aba ba libanda ba 243 ba 81 888 0006 bon contacter biso so bolingi ba service funéraire ya grande qualité ya ba VIP. Alors merci vraiment grand prêtre Horizon Massamba. Ngasiko na ligne to tourner non vraiment boé. Biso to ça après to continuer. Voilà bomoni ba image ndenge ezali au grand prêtre Horizon Massamba o vraiment azo sala trop na mboka na biso ko pesa charge ya boé pas ya Moutounion ezali sekite quand même Papa Lutumba aza vraiment icône aza vraiment artiste munene nakati ya mboka na biso République démocratique du Congo bozomo na ndenge bazo bongisa tout après to kende hôpital du cinquantenaire to bimisi corps to ke biso tout tina ndaku na après to place des artistes. Après, si tu es parlant du peuple, les places Marambounion sur Rosala, n'a pas quoi payer, par lobby, par concert, Robert, Mabawera, Bajibe, Bafali, tout presque, Ferre, Fabrigas, artiste Ndenge, Oyo, Bako Sepelisa vraiment biso, na Loembo, pour na Papa Lutumba, Oyatiki biso. Merci à trop, na Richard Kapuku, ma mission TV, toza chaîne à référence, Ndenge Martin, invité Safiza Lobara. Merci à Karine Chamba, Outi France, Aza déjà à Kinshasa. Merci à Karisha Sadi qui na Finlande, Eric Kazanda Finlande. Merci à Trona Meme Sifa na Katsa Canada. Merci à Trona Évangile. Donc, Moussala Nzambi à Solonga na Kitaraso na Obenga Papimvu na Katsa Turquie. Merci à Trona Batutu, Mama, Brigitte, na Katsa Allemagne, Tuba Hollande Biso. Merci à Trobos à toujours branché na ma mission TV. Ensemble na bibi kapinga tozo sala nde musala tolobaki ezali kambu ya nzambe soki to tala makole kabino boke la biso mawate po biso to ebi ba actualité place ezalaka to ebi nde to créaka vraiment makambu na mon internet solali kambo vitesse afizé mutaleke na vitesse azate merci boza toujours branché na ma mission TV biso tout na hôpital du cinquantenaire pour no bimisa corps ya Papa Lutumba à suivre. Ma mission TV, le miroir du monde.